Bonjour, bonjour, bandeko na nga ba Congolais. Ngai ndeko na bino Congolaise na ye lisusu. Pona makambo oyo ya Congo, ezali kolongola biso pongi, ezali kopesa pasi mikolo nyonso pona mboka na biso. Mboka na biso mboka munene, mboka kitoko, me bakomisi ba Congolais lokola bazoba. Bandeko, banda na landa discours oyo ya Félix, oyo interview ya Félix oyo asalaki na Dakar. Po oyo alobaki makambo ya bamilitaire na baenseignant, nafandi na réfléchir bandeko na ngai, nakomi na conclusion. Boyebi eza likambo nini? Félix na nini na ye oyo na adhésion na ye oyo ake kokotisa Congo na makasi sans consentement ya bacongolais, na union soki bapays ya union ya Afrique de l'Est. Donc oyo alobi ke mboka na biso ezokoma munene inzambe nanga bandeko, ata mwana oyo baboti lelo akoko réfléchir lokola Félix te. Oyo Félix alobi ke mboka na biso ezokoma munene, etandi na 7 pays, on dirait Congo eza na posa ya kokoma munene, on dirait bayebisi ye ke bakongolais bazali koluka mabele. Nafandi na réfléchir bandeko kuna na basignature na bango wana basalaki, balobaki parmi ba résolution bazwaki ezalaki que d'abord pona ba militaire ezalaki que il faut batinda une délégation ya barmée ya 7 pays wana na Congo. Donc barmée wana nde baya kosala sécurité na Congo sous supervision ya Félix. Bandeko na ngai, eza nini Félix azoluka pona nga, nalobi bien pona ngai oyo ngai nafandi na réfléchir, discernement eyeli ngai, Félix azali koluka raison oyo soki ba armée wana eye po atia armée na biso pembeni po ase justifier aloba ke comme armée na biso ezali nango efficace te, na armée na biso banini oyo bazali infiltré bazali na armée na biso, donc déjà abandi ko sous-estimer armée na biso. Donc c'était une façon azo préparer ba congolais po akotisa ba armée ya 7 pays wana erba koya de façon que bato baloba te pona nini akotisi bango. Eza ndenge moko na ndenge akende koloba na Londres ke banyamulenge baza bandeko na biso, baza ba congolais to ndima bango. Ezalaki c'était une façon babande ko préparer kozwa minembwe, abande ko préparer déjà ba congolais psychologiquement po ayebaki que bakozwa minembwe. Soki bazwi minembwe, donc akoloba ke bato oyo baza kuna baza bandeko na biso, banyamulenge baza bandeko na biso. C'est la même chose, eza politique à Félix na ya ba occupant. Tellement Félix azali ko servir ba occupant, ezali politique na ye oyo ye azali ko sala. Donc aobanda déjà ko préparer congolais, psychologie ya congolais avant à poser acte moko boya oyo ezali contre la république, de façon que erba congolais bakolinga ou bien communauté internationale, opinion internationale et qu'on se pose ba problème yé a ko se frotter maboko akoloba est-ce que na Sénégal na yebisaki binote que mbomba armée na biso eza makasi te, armée na biso bazokoka ko bunda te. Donc c'est une préparation psychologique. Bolanda penza Félix banda komi na pouvoir, musala na ye yango wana. Donc bomona ye soki a lancé maloba moko boy quelque temps après bomona likamoko esalami. Tango likambo minembo esalami akosaki biso ke na suspendre likambo wana. Mais soki a suspendaki likambo wana, comment se fait-il que komi na minembo na lelo e continue? Donc na fandi na raisonner na komi na conclusion que Félix azo préparer biso, azali ko préparer biso pona ko kotisa les 7 armées étrangères ya ba pays Afrique de l'Est po baya ko remplacer armée congolaise. C'est ça bandeko na ngai, to telema to fongola misu, to fongola misu ezande yango wana. Deuxièmement pona ba enseignant na kati ya banini na bango wana kuna na bakor na bango wana kuna basigné ya Afrique de l'Est, pona bango Museveni alobaki yango ke
o bazokoluka moyen ba remplacer nzambe na nga bandeko ba remplacer lingala par swahili français par anglais bandeko. Félix donc attaqué benseigne pour dire que donc era bakotinda batwana pour remplacer benseignant na biso a remplacer benseignant congolais na benseignant étranger. Donc pour baya ko apprendre ba congolais anglais baya ko apprendre ba congolais swahili. Donc nyonso wana eza ba justification sikoyo tango batu bakotelemela ya koloba non banda Sénégal na si nayebisaki bino ke banseignant na biso baeza na matière te donc ekozala eloko moko ya bongo donc ba 7 pays wana bakotinda banseignant à travers le Congo po ba former banseignant mususu po bakende kotangisa. Donc Félix azali ko préparer ba congolais psychologiquement pour changer biso culture na biso. Félix est oza mayele na ntuka na yebi te penza na compris na kate na talaka na tali munene na yo na mulai na yo na makambo ozo sala ata mwana abotami lelo akosa biloko wana te. Félix eza nini papa kaka pouvoir yango ozoteka mboka. Est-ce qu'on raisonne kapenza bando okoti pouvoir wana ozui pouvoir wana na ndenge ozoservir ba occupant o raisonne ke mukolo moko yo kozala te okokufa descendance na yo deuxième troisième quatrième génération na yo okotika bango wapi na modèle ozoteka mboka boy na modèle ozoteka mboka boy. Omoni ata batu oyo ba partenaire na yo ya ba pays voisin wana yo zana bango bayebi type ya muto yo zali jamais bakoki kondima yo na bamboka na bango parce que bayebi que tu es un traître. Donc eloko bakosala ezaka koboma yo. Est-ce que okanisaka penza likambo wana Félix tala sima zonga mutuko papa na ngai yo koki kosauve Congo te. Félix okoki kodémissionner te mbongo aussi ozwi ozoluka nini aussi ozwi mbongo zwa mbongo démissionner ata kodémissionner zwa mbongo wana kendo kofanda ta na ba Dubai kendo kofanda ta na bamboka oyo o basigna peut-être banini ba convention ya ba CPIT oke kofanda kuna ofandi ozolia ba million na ba million wana ozwi ti okokufa mususu okotikela descendant na yo. Tika mboka tika ba congolais ba évoluer ozali koteka mboka. Félix eza nini place ozofanda est-ce que oza vraiment na makanisi Félix Tshisekedi tala sima zonga mutu bandeko na ngai na ye lisusu na likambo oyo ezali koleka na lamuka oyo président Fayulu na Muzitu. Président Martin Fayulu na Muzitu na kosenga na bino naza congolaise lokola bino mibale elo nga na kosenga na bino ezali kaka ke bozala bomoko lokola bozalaki boyebi ke ta oyo tokomi ezali ta moko très délicat. Mungunya akolinga kabola bino po ye azwa le dessus azwa le devant liboso na bino. Président Martin Fayulu soki lelo bokabwani na Muzitu batu bakoloba ndenge nini kaka ye bazotikaka ye bazokimaka ye ata yo osana yo osali na yo mabe te ozomona. Donc ozo crédibilité na yo ezokita. Monsieur Adolphe Muzitu yo pendengo ozana soko kabani na Fayulu bisika okende wana bakolinga bazwa avantage sur yo. Donc ndeye boza wana bino mibale lelo oyo batu boza entre parenthèses na vraie opposition eloko il faut bosala se ezana nuko kimisa occupation na mboka wana bokimisa occupation na mboka wana bo sala ba message ya vulgarisation. Donc bo sala ba nani ya bo vulgariser peuple population bo informer population par rapport à situation ya mboka ndenge ezali kokende parce que population wana bazali penza informer te.
surtout bao baza na fin fond. Hein, bon ça là comment ba cellule et y a information ezala na ba mboka na ba grande ville bon ça là ba cellule et ba groupe oyo et informer population na situation ndenge ezali koleka. Tango bosala nini ya vulgarisation ya information na population ayeba azala conscient na likambo ezali et population ako finir par kotelemela pouvoir wana ezali kotelemela occupation. Mais pour le moment bokoki nanu kowelela likambo kowelela présidence te parce que ata lelo bosali élection mutu oyo akoganye tellement mboka eza na maboko na biso te mutu akoganye ye te mutu akozala akobima baoccupant bakotia mutu na bango lokola batiaki Félix Tshisekedi na 2018 po afacilite bango bazwa oyo bango bazali koluka po afacilite bango ke bafini bakoma na objectif na bango ya balkanisation ya Congo. Donc ndenge boza wana boluka nanu présidence te boluka nanu ke occupation elongwa pe population azala conscient population atelema na est population aza déjà conscient likambo ezaka na Kinshasa peut-être na population ya ouest baza nanu conscient te population wana eza conscient te parce que eza informé te tellement bakomisa bango na niveau ya koluka ka lipa. Donc ebeta peuple bakomisa peuple na niveau koluka kaka lipa peuple akolamuka na tongo ake koluka kaka ona kolia nini peuple aza informé te peuple azali na courant te peuple aza na makoki osomba téléphone te internet unité pour internet te. Donc eloko bino il faut bosengeli kosala pour le moment eza nanu kowelela te nani akozala président nani akozala candidat te bosala eloko bokosala ezali nanu koluka occupation elongwa. Mais président Martin Fayulu donc na série oyo babandaki ko Félix abandaki kosala ba consultation balianga ndo asalaka émission moko nga nazalaka mutu liboso na émission na nakotaki na bengaki. C'était pour te dire que na lukaka numéro na yo mais nazwaka numéro na yo te nalingaki na yebisa yo na lotaki ndoto nani oyo élection ya 2023 ezali kosalama ba occupant ba imposaki matata ponyo ba occupant ba imposaki matata ponyo élection ndenge esalamaki mutu mususu aganyaki namonaki te nani aganyaki mais ezalaki mutu mususu mutu aganyaki mais baoccupant baimposaki matata ponyo lokola baimposaki Félix Tshisekedi na 2018 na 2023 baimposaki matata ponyo ezalaki ndoto na lotaki na bengaki balianga ndo na yebisaki ye ndoto wana na yebisaki ye po ayebisa yo na yebi te soki ayebisaki yo. Donc c'est pour dire que lelo soki bokebe élection muto ya ko gagner ye wana ta kozwa pouvoir ye wana ta kozala même scénario depuis 2006 2011 2018 ekozala même scénario na 2023 et matata ponyo azali pion ya Kabila pion ya ba occupant ko sala erreur te ko sangana na matata ponyo est très dangereux tala po baboma nani oyo baboma nani po baboma nani Katumba mwake baitilizaki nani avion ekwei matata ponyo 2 semaines après soki une semaine après akomaki azwaki comment on appelle fracture cérébrale à qui hôpital en Afrique du Sud. Une semaine après akomaki premier ministre, c'était pour le récompenser. Peut-être bazali kotinda ye pembeni na yo, c'est dans ce sens-là. Aya ko anéantir yo. Il faut qu'on sache très attention président Martin Fayulu. Landa prophétie pasteur Dalo apesaki na 2023 ba mususu bako kufa, ba mususu bako koma ba handicapé. Donc c'est oza mwana nzambo sambelaka
Donc, tu dois faire très attention. Nani rosala ne ba alliance. Ata batouana bazali koya kotala yo wana. Kopesa ka barombote na maboko te. Parce que ils sont là. Akoyo kopakola eloko la maboko apesi yo mbote. Era kozonga. Iya yebi ki asimba ki eloko mbala moko. Azui antidote na yo. Yo yebi te otikali nango. Et détruire yo. Donc, il faut qu'on sala très attention. Objectif ezali bazo lukande ko diminuer yo ko effacer yo. Parce que bayebi que yonde mutozali na popularité. Donc, il faut faire très, très attention à Batouana, au Batouya FCC, au Batouya Boyna Boy. Il faut faire très attention. Bande Konangai. Na yeli likambo oyo lisusu, oyo ya réconciliation, oyo ya bakatange. Réconciliation ya bakatange. Yango bande konabiso bakatange o. Likambo nini penza nakatanga wana. Nini mususu ezalaka te leader baza te oyo baza vrai congolais bana ya mboka balingi Congo bazali te oyo bino bokoki kobimisa oyo bobimisaka kaka Joseph Kabila ou bien Moïse Katumbi leader baza te penza eza nini penza bandeko na biso bakatange bato oyo bino kutu bozobimisa peut-être bino boleki bango na niveau ya étude en plus baza congolais te baza Congolais te balingi Congo te Mobutu atikaki Jekamine ezalaki mobimba mais lelo Jekamine ekoma mike bakabola Jekamine bazwa mbongo ya Jekamine bakabola bakomisa yango une partie privée l'état azo aza na nani kana 15% ya bapart ya Jekamine bandeko na biso ya Katanga eza nini na Katanga wana mibali bazate bino bato bozala bambinga mibali vrai enfant ya Katanga oyo ke bokoki kotelema bobimi leader bozobimisa kaka bato oyo baza étranger eza nini na bino bato bomemela biso pasi oyo nyonso occupation nyonso musée amemaki Rwandais peut-être azalaki na ye ayebaki te plan na bango musée aye na bango musée aye ko omoni vrai congolais musée a remarqué que c'était pas bezalaki ndenge ya kanisa kite abenganaki bango malheureusement abenganaki bango mais atiki banyoka mususu na ndaku na ye oyo nde bayaki koboma ye oyo nde bayaki koboma ye c'est parce que atikaki banyoka mususu na ndaku il fallait abengana bango nyonso ye atikaki banyoka na ndaku na ye nde bayaki koboma bango bandeko na ngai bakatange vraiment eloko nini penza ezwaka bino na Katanga wana mibali oyo ke bakoki kozala leader na bino baza te vrai Katange vrai congolais de père et de mère problème nini penza na bino bolingi kotia kaka bato liboso oyo bazali congolais te eza nini c'est noir c'est blanc même bana musée bango moko bazo babanga kutu te bana wana Emmanuel na Etienne babima même oyo mususu oyo Ibrahim soki Ibrahim balobi Joseph Kabila aza ndeko na bango te amwana papa na bango te mais bino ndeni bokangamaka kaka ke aza Katange eme mukena soki eme mukena na kiungu wa kumwana bango bato bapesaki Kabila kombo ya nini oyo ya kabange era yaki. C'est noir sur blanc par rapport et témoignant que Kabila c'est un Rwandais. Oyayaki ko diriger Congo par défi. Ndenge nini bino bokangamaka ke Kabila azali Katange. Bino nde bato bozotia biso na nini oyo na merdre oyo. Bino bakatange bato botie biso na merdre oyo. Parce que Kabila s'appuyaka sur bino en tant que bimisaka congolais s'appuyaka sur bino parce que bino nde bobimisaka e congolais makambo Kabila salaka eza makambo congolais te Kabila ateka ba entreprise nyonso ya Congo a privatiser ngo apesa ngo na maboko ya étranger mbongo ya Congo ebande kokota na nini oyo na DGM na soki na DGM na Ofida na DGRAD na nini d'abord na DGRAD muto soki mugiza soki nini batiaki PDG un Rwandais comment se fait-il qu'un enfant congolais un Katangais pour être PDG na entreprise nationale akino kozwa un étranger mbongo nyonso ebande kokende Rwanda
eloko nini Kabila asala na Katanga boyebisa ngai? Asala nini? Akenda kotonga hotel na Tanzanie, asala nini? Bandeko na biso boni bozo continue kotia biso na pasi boy. Bino nde bato bomemela biso makambo nyonso tozali nango lelo. Muze ayaki kose rétracter na retard, à comprendre quand même, mais tout autour na ye abakatange bazalaki, mais bakoti na complicité na ba étranger babomisi muze. Muze ayaki asalaki kasoki 2 ans ya pamba déjà atiaki Congo sur le rail. Makambo ebandaki kobonga sali service national. Tala Kabila, Joseph Kabila, nani oyo, aye akoti na pouvoir akuti service national oyo bazali ko nourrir batu na Congo. Ekitisaki biloko nini ba produit agricole ebandaki kobima kuna ebandaki kosunga akati yango asali oyo aye privé. Bokanga maka na ye pona nini? En tout cas na comprendre bino ezala Moïse Katumbi, ezala ye Joseph Kabila, bokanga maka na ye pona nini? Na Katanga wana mibali ya bozalaka mibali minene bambinga bazato boko bimisa ba leader na bino. Il faut bobimisa kaka ba étranger. Eza nini bakatange? Eza nini na bino? Kabila, Joseph Kabila azala Congolais. Ateka ba entreprise nyonso ya l'État. Mbongo ya ba militaire Congolais. Ebande ko ke ba rapport ezali. Ebande ko kende Rwanda. Ezo kende ko sunga ba militaire rwandais. Ye Congolais. Eza nini na bino bandeko na biso bakatanga? Bozonga batu. Botala sima boko zonga batu. Bobimisa ba leader ya sika. Bobimisa ba leader oyo baza ba Congolais, baza ba patriote. Et non bato oyo baza ba étranger bazo yaka pona ba intérêt na bango. Eza nini na bino vraiment? Ba Congolais botelema. Makambo ya mabele ba chef coutumier boza wapi? Ba chef coutumier boza ba chef coutumier parce que boza na mabele. Soki bozo teka mabele à travers le Congo ba chef coutumier nyonso, ezala ya Katanga, ezala ya ba Congo, ezala ya Bandundu, ezala ya Kinshasa, ezala ya Équateur, ezala ya Trois Kivu, ezala ya nini oyo ya province orientale, ezala ya les deux Kasai. Ba chef coutumier bo batela mabele ba tia bino wana parce que boza ba chef terrien, boza ba chef coutumier bo batela mabele. Bo land exemple ya chef Kamwena Nsapo aboyaki koteka mabele na ye malgré ba bomaki ye. Bo dénoncer likambo tozo yoka na Bandundu na ba Congo basi ba sombi mabele. Oyo tozoka na Bandundu bo telema ba chef coutumier, bo telema bo sala ba réunion, bo telema ba téléphone ekoma lelo, bo sala ba réunion même na conférence. Bo telema bo tika koteka mabele ba teka kate boza ba chef, c'est parce que boza na mabele. Soki lelo mabele ezate batu musu ba boteli bino mabele bo kozala su ba chef coutumier te. Bo telema ba chef coutumier ya Congo bo telema. Botelema botika mabele kende te. Boyeba ke bato bino bozo tekela mabele, ba étranger bozo tekela mabele, lobi bango nde bato bakoboma bino. Bakoboma bino tala na Kivu kuna bakoma koya ko nommer ba chef coutumier. Alors que ba chef coutumier baza ba propriété terrien, ba chef coutumier ba nomaka bango te, ba chef coutumier ezali selon tradition na biso ke bazalaka bakitani. Botelema, c'est le moment. Botelema ezala o HCR, o organisme international, o songolo mpakala ayaya kosoma mabele boya. Mboka ezaka Congo te, ezana surface espace ebele. Superficie ebele, ba mboka ezana ba superficie ebele, eza ebele. Bake no soma mabele na ba mboka mususu wana. Congolais boteka mabele te botelema. Merci beaucoup bandeko na biso oyo bandeko nyonso bakolanda video oyo. To telema ba Congolais to fongola misu, to telemela Félix, to telemela ye,
totelemela projet na ye oyo ke cette armée étrangère koya na mboka botelemela yango koloba wana bandai koloba c'était une façon psychologique ya ko préparer ba congolais ya ko préparer opinion nationale comme international que soki lobi lobi les 7 armées wana ya ba pays wana ekoya soki eye ba a se justifier que to armée na biso ezali bien te ezali mabe ezali boye na boye po moyen ba sécuriser mboka eza te akotisa bapaya akotisa bapaya totelemela ye déjà bofongolela ye misu biso toza pays francophone toza pays anglophone te bazala kuna na anglais na bango moto oyo alingi koyekola anglais na Congo bacentre eza ebele akoyekola anglais eza te ke baya na kimpaka na kimokolo boye baya koforce biso toyekola changer langue na mboka na biso swahili eza déjà langue na biso eza langue na biso eza na bato balobaka swahili eza na bato balobaka lingala ya kikongo chiluba oyo alobaka swahili te aza na mposa koyekola swahili akoloba swahili ayekola na ndenge na ye eno baya koimpose biso balongola lingala eza langue na biso eza culture na biso bakolongola yango mpona nini il faut kotelemela bango totelemela bango c'est le moment tofongolela bango déjà misu nazali kosenga bato oyo basalaka bapétition bato oyo basalaka bapétition oyo baorganizaka bapétition soki moyen ezali bosala pétition bakongolais basalaka bapétition bosala pétition moko mpona kolobaki bakotisi biso na kati ya communauté wana ya Afrique de l'Est na makasi biso moko peuple congolais tolingi te tozali pour yango te tolingi tolingi kobima pétition wana ekende botinda yango na malgré que bango nde baza bacomplice mais totia bango devant un fait accomplir botinda pétition wana na ONU botinda pétition wana na Union européenne na Union africaine bisika nyonso botinda pétition wana donc bo faire signer yango d'abord na ba congolais nyonso ke biso tolingi na biso communauté ya ba Afrique de l'Est wana te bakotisi biso na makasi pe après botinda yango na ba organisme international wana de façon to bima na kati ya iloko wana o bakotisi biso na makasi tolingi ata yango te botelema bandeko ya bandundu bato balingi baya kosomba mabele na gungu kuna po te batia barefugie boboya likambo wana botelemela bango likambo basala na Ituri bamemaka barefugie bazalaki soki na Tanzanie soki wapi ya barefugie kwa ndio wana bazali na Tanzanie baya kotiela bino na Ituri tala Ituri lelo ekoma kosenye botelemela bango il faut pas kotikela bango posa bongo de place bongo bango nde baorganisme international wana nde bamemeli biso banyonso toza nango HCR ayebi bien barubero banani bayaki lokola barefugie lelo bango bato batiaka trouble na mboka na biso asala nini ok nzambe abatela Congo eteni moko te ya mabele ya Congo ekokende totelema ingeta bye